I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I am a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I am a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. Oh, by my side, by my side. 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 So wonder, Jesus my Lord. 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 Butter my bread, sugar my tea. Est-ce que moi ça va aller un peu foufou dans tout le monde à ma bébé ça va aller rater mes bisous pour souffrir na foufou ça va bomba na foufou na lo ça so bomba il y a ma kimba ba frité ya olia tino so ko essentiel de lia mais ça va pas ça oui lamba quand même hein si et puis oui et mon avant ya ba bien tant de douceur bon elle va tout bien t'es yo. Moi c'est la vie ça qui sera la consu qui ça y est. Ma chérie, oh Mélanie, c'est la maman a servi de yo. Maman Pauline, Madame la Roque. Akanganye. La Roque akanganye. Olukaka. Emma, tika kaka papa. Poso bien lo bali susu mabenga abazo mankenga chaque jour nzambasala chaque jour moi mon fils je souffre. Mais pourquoi tu ne me faisais pas rapport? Pourquoi tu ne me tenais pas informé? Emma, je ne sais plus quoi faire papa. D'habitude, tu ne bégayes pas. Je ne comprends pas. Il faut bien m'expliquer. Bossil ici? Non mais Caro, Choco, je dis... Ah. Pili pili okawe non kanga na ba yo kanga elingi koloba na pela ka koleka pili pili soko tinga na munoko e bongo soko bakinga yo kanga omoni yo nenyo yo kayote miséricorde. Oh mon Dieu. Poza bololé à mobali manipulé par ta maman. Oyoki, Emmanuel, ngaba manipula ngate. Au moins nakoyo, c'est venu pour me dire que manipuler basi ngate. Zoyoka. Na omoninga. Na elombe. Olo bagalinga la makasi boye. Oye bagate Oluka ki mo c'est français. Siko linga kinini? Yo kanga munoko na yo. Na lobi kanga. Mama. Funga kinyo ya. Hapana. Yo kanga. Hapana sitafunga kinyo. Kanga mbanga. Omoni yo. Olobaka na ngai ke osalaka dans une société de la place. Yango la place des évolués, place Gambela, place Somba Zigida. Vacances yango zwa aussi la raté.
musala nini oyo sala lingaki ni ndumba lobi nini oza ndumba nandimi yango oza ndumba ngana ndimi na kindumba nanga epesinga mobali mwana na oyeba te yeyo nde kindumba nanga efuti ngai na déjà charaton soki nini babengaka naza kuna terasi na zwi nanga lobi nini babengi yango charaton naza kuna te olobi nini yo lingi nini nalingi koyoka yo te mpo na miniti okozemi nanga eboyi makelele na yo ndumba nandimi yango Yo Sainte Marie, Mère de Dieu, je ne sais quoi, Sainte Vierge. Wapi mobali na yo? Na elle n'a pas la mobali na. Et toi tu me prends pour qui toi? Non, moi j'ai été mariée. J'étais mariée par un homme intellectuel. Ah bon? Papa chef, elle demande à son oncle Elomé Soukari. Moi je ne suis pas une femme de la rue, moi. Ah bon? Non. Je ne suis pas une femme de la rue. Toi on t'a ramassé. J'étais fabriquée. Et aujourd'hui tu me parles comme ça. Tu es impoli. 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 Yonde. Mal élevé. Nanyango, ngai. Mal élevé. Karo mutu pomone la bozaki na bordel. Ngai impoli. Moi c'est impoli bozaki ni Caroline, soki Caroline wana. Bosala ki na yeni. Omoni nga ngai nde ngala kosuki Sabino. Combien t'as la cheville ya carotte? Ne te compare pas avec elle. Est-ce que tu l'as ramassé? Yo kanga nanu yo. Yo ebisanga na koma na cheville ya carotte. Karo azalaki awa. Bosala ke nini? Ngane na kwa kosuki sama sumu nyusa karunga. Ngako na nyusa. Oh soko lobi na kaso na chiple yo. No lobi na ngana chiple yo. Ana biso ko sima ngate na zala zemi. Attention. Attention ni na bandi na. Na yo soko che foi. Na pe. Yo na zala zemi. Mbomeka ko sima ngabo ke prison. Ah? Meka ok prison. Meka ngabida okoyeba. Na biso za pili oya kalite nyama. Imbécile, na yo pe tufi na yo mama na yo mama ya mama yako. My God. Bembe la bino. My God. Emma. Petit. C'est la bima. Laisse. Emma. N'importe quoi. Pas aussi manga prison. Assurance moi na ngai. Diplôme la bino. Choco. Kanga mlo na yo. Ngasemi na nga assurance na ngai. Okaise kinini yango. Na ndako oko. Tumba. Ebembe tatela yo. Ebembe la yo boko mama. Tufi na bino. Tumba. Nani na fingi bino bokufa. Ramasi. Na ndako oyeba. Ramasi. Mal à l'aise. Emma. Caro na finga boete Caro na. Ole ye. Ndoki. Caro ngosala keni. Eloko te yi. Caro sima maison. To yeba na. Ana mafinga na boete Caro. Caro na ngazaki so na tindi yake. Ata 1000 tout 10 000 tout Caro zo keni. Uno ya finga ina papa chef. Papa chef na ngai. Choco, non, je rêve. Non, moi là là comment ta matata bon le grand mobile n'est intellectuel c'est. Je rêve. Oh grand jamais. Choco, non, je rêve. Papa chef na ngai. Papa chef na ngai. Choco, je pas là la manière on mon gars chef parce que tu étais intellectuel, tu avais beaucoup d'argent. T'as la richesse au Tikelinga. Non, une fois que tu me gifles. Non, un bordel. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Caro. C'est de ta Caro, faute. Caro. Non, pas de carreaux ici, hein. Non, pas de carreaux. Caro était ma belle. Non. Pas de carreaux. Même maman n'a pas de les lots de grâce à Olinga Moté. Ok. Et Simbate. Yaya. Donc on même pas dire comme notre bois qui est libanda dango. Ozo sale, obosana. Wana tata moi sinanga. Yebo konda recommandanga. Mwana ndeko nanga yaka. Oui, maman nanga. Naze yan droit na ndako pona na tata moi sinanga na opimate. So na bilio za pona kenene. Eyango baby, ozana esika tina ndako tozona mawa. Ngai lelo so na décider ngala grâce au film na ndako ovanda. Nakete, okovanda te. Nakete. Na bisi pona boss Julien Keba. Mobala vi na ngai, akobala ngai, kwa préférant ngai. Tolo na préparer ki na makanti na ngai yo na grâce au bimisa nga na prédate, o ebisanga ke non, yo ne mwasi. C'est pour ça pas pour chérie. Ngana grâce na simana yo. Chérie, taisez-vous.
Vous n'avez même pas pitié de votre sœur qui est opérée là-bas. Elle dort, elle se sent mal. Hein. Maintenant, on vous écoute avec vos bruits. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Maman. Quoi? Déborah, elle a osé comme tout le monde. Maman, tu peux accepter ça? Ah bon, tu as déjà trouvé un mari? Mais oui, maman. Mais c'est bien. Toi aussi, tu as trouvé un mari. Ah, c'est bien comme ça. Au moins, vous allez me déboucher de moi. Depuis que vous êtes là, je n'ai fait que vous nourrir, vous mangez, vous consommez. Vous consommez. Moi, j'ai perdu mon argent. Vous êtes là dans la maison, même pas un enfant, même pas. Vous n'avez rien. J'avais dit l'autre fois, votre soeur. J'en ai marre. Donc, vous êtes une perte pour moi. Je dois toujours dépasser pour vous. Mariez-vous, laissez-moi tranquille. Bon, dis, parle-moi de ton mari. Toi aussi, tu vas me parler de ton mari. Maman, mon mari s'appelle Boss Julien. Ah bon? Oui, maman. Maman, Boss Julien, Alingi Ngai, Alobia Balangai. Mais, à ma grande surprise, Déborah, Akalami Peye Kakabala Ye. Maman Olingango. Donc, vous voulez vous attatouer parce que Boss Julien t'a aimé, il a aussi aimé ta soeur. Donc c'est un problème. Oui, maman, tu vas aller dans mon donc c'est un problème. Toi aussi, on t'a promis le mariage. Oui, maman. Ameminga est mort dans le salon. Asali ba dépense nyonso. Na mis soit camarade na nga témoin ni fa. C'est quoi? Bon, attendez, taisez-vous. Tel que je suis là, je suis venu couper votre problème. Donc comme il t'a aimé, il a aussi aimé ta soeur. Ce n'est pas un problème. Il peut aussi aimer votre petite soeur grâce. Maman! Taisez-vous. Moi, je suis plus âgée que vous. Dans la Bible, vous criez toujours. Dans la Bible, il y avait Léa, il y avait aussi, comment encore s'appelait la petite sœur de Léa là? Rachel. Voilà, donc tu connais. Il y avait Léa, il y avait Rachel. Quand Jacob est venu travailler, il voulait d'abord épouser Rachel. Son papa a dit non, tu ne peux pas épouser Rachel parce que Léa est une grande fille. Tu dois d'abord commencer par épouser Léa. Après, tu vas encore travailler pour épouser Rachel. Et cet homme-là, comme il avait l'amour de ces femmes-là, il a d'abord travaillé, il a épousé Léa. Après, il a encore travaillé, il a épousé Rachel. Donc, c'est biblique. Si votre mari-là, il t'épouse d'abord, il me donne l'argent, je bouffe, il vient épouser ma nièce, je bouffe l'argent. Où est le mal de l'argent? C'est dans la famille. Donc, toi, tu n'es pas content. Toi, tu as pris le mari de tout ménage. Je dis que ce mari-là vient vous épouser. C'est mon mari, m'a dit. Vous allez partir en mariage et vous tous aider. Maman, je comprends pas qu'est-ce qui nous arrive. On est rejeté partout et de tous. Même la maman prophétesse nous a chassés. Où nous allons? Qu'allons-nous devenir sans papa? Si à l'hôpital on nous a chassés, on risque aussi d'être chassés ici plus tard. Je sais pas, mes études, nos études, je sais pas. On était en cours de session. Ma classe n'a qu'à dire. Je risque de me retrouver plus tard dans la rue. Je ne sais pas quel sera le sort à Déborah. bakisi nga nayebikirize otana hôpital me babimisi biso toyenda ndako mama awa nde sika bakisi epesama vraimen mama bina biseke wapi mama tokende wapi mama kende wapi boye papa siko neta o mama Zambe na ngai Zambe Sortez. Oh yote. O Caleb. Zambe, toka na lino boye. Te boye te. Ba docteur ba biso.
balengani nyonso esi nzambe tokana boye te na mabai na ngai baprofesi ya boye te boye te elezanga nzambe yobi tomeka yo nzambe napesa mbongo ngai nakomi otambola makolo nzoke mpona mosala na nzambe nga andimaka yo kalobi nanga obika nzambe akolinga mosala obita motu mayene komi na suka yebandi nzambe yayebanda kaleb kabolamuka na kombo na yesu kristo nzambe mamisu nani te nzambe nga nayebi yo lifa message batisa maison oyo ekomi ntango nzambe nanga mobali nanga lamba nzambe olobi babelelaka yo soki babeleli oyokaka babioza matoi koyoka miso omonaka lebo omonaka yesu kristo orepondaka nalingi yano lobi te lelo nzambe nanga lelo kale babika nzambe nabandi kokanga molimo ya kindoki nabandi kobebisa kopusa nga mosika yesu kristo yobi na kombo na yo tokotemba likoya bademo bakobanga biso tokonyata mutu ya nyoka yesu kristo nzambe nalola nasengi guérison nasengi miracle puisque osalaka odela bapasebe ya bapria nzambe lelo kale baolamuka na kombo na yesu kristo nazwi autorité ya kotelemela mipepe nyonso ya mabe nazwi autorité ya kotelemela maladi oyo yesu kristo circulation ya sang ebanda kokule normalement ebanda kokule banda mutu kino na makolo nzambe nga andimaka yo okosaka te oyo ekomi ngongo sala nzambe nanga te nolela te nolela te nzambe abikamwa na nga nakotaka na yo ebi osalaka odela bapense nzambe alabuya yesu kristo obitanga ye na mutekoma na suka ya yo ebandi tika moto na bandi obela moto na bandi obela moto nasobekele moto yesu kristo moto Caleb moto yo bito resiste obito resiste na diable akokima masika na biso nzambe na mona mikambo na yo moto kotuma misala na bandoki moto kobebisa moto nzambe mikambo nzambe asalaka na beli moto na yo moto c'est quoi ça? Ça va prier bébé. Ça va, toi ça va. Longue histoire. Je me sens faible. C'est quoi? Mais pourquoi tout le monde est sur moi? C'est quoi? Je me sens faible, Marie. Je me sens faible. Mais ah, tout ça va bien. Mais c'est tout ça va bien.
C'est quoi? Je peux manger, je peux manger. Ta Golia. Non, non, non. Ça va? Oh, ça va, Daniel. Non, mais la maille. Dis-le. Mais non, on va nous la téléphone. Yo na mama na yo boyokani bolambelanga biloka mabe pose minanga elongwa lelonga na sali fausse couche pona bino est-ce que oye bango ema na lo bana so na lo bana talaka ngai nabi yo na adasa bolambelinga biloka mabe pose minanga elongwa donc boza bandoki na ndako yo pongai na souffrir mais nga nazobisa bino omoninga nga banyokola nga te kana na biso nga naza pilipili donc nga na nyokola bino do so bomeki nanga omoni nga soko nyoza la l'aise il faut tianga pe tikanga bola tu me fais mal laisse-moi ndoki na bandeli suku mama ya mama yako oyoki ngai na kupusa na kupepe nanga te kupusa na te sia bili mape wana ezana soko siminga na pandi te vu na bisi so singa na pandi yango yaka tozo mbala tembe yaka ta oyo Outi Viviane ma griffe a vu. Maman n'a comme ça griffe. Moi n'a comme na punda maman. Am konza griffe. Siko griffe ya linga na motema lukwa Viviane zati. Wanga ite. On des faut tout nesse masamba ba bijou l'homme noir dans le ciel. Lutte contre la vieillesse papa. Tomi simbara makasi. Po tozana na bon moyo to batela bino bwana obilengi bakoko na otomimite. Derek mwana nga. Tonga maman na kotaka na kucho na sara mwana nga bozana en harmonie boy. Eza isengo na nga. Pona mona ka ke conseil toli o nga na pesa sara amema motina libala. Boza bilengi. Avenir na bino pesa ne bela ba basi babalite. Tomba mona bino couple jeune boy na avenir bakoti bozana sengoti. Muso aza kwa mvie po aya kaka kota amona nini za na kati. Mais yonde kita toi maintenant mon fils. Ozala dur. Obi kepe na moi si na nga jeune. Tango mona boye ko soni ebanda na avenir o kitisa valeur à moi si na yo. Ok nous ko sona ki ko bunda. Wono se ni. O kitisi valeur ya moi si na yo. Moi si ali bala papa na nga. Babate la kaye na respect na bolingo oyo pesa kaye. Na yo pesa ka mwana nga. Oyo ezalaka na chambre. O bolobana na chambre. Ezala ngo kutu esengo to bimisa ngo libanda po betela ngo mutu nyonso. Etalika yona mobali na bolie bino mibale bozangi bino mibale secret ya ndako libala ebeta ma pas voisin to voisine te na lobaka na papa de rock te na lobana benda ko matoi chaque fois mobali no na jeune yondo ko sala ke abima libanda te po mona bana basi ya libanda te neti bino bana basi ya lelo to vanga so basi babali o vana ndako propriété nyo so tiki na mama no yozo ka mwanga iti na koli na boti mosi lokwa yo mama so biki to kelo etumba biso basi na basi atango na biso Sarah moi c'est libala atiaka propriété air nyonso e aka teke ko so koti na libala yo na liputa na tolo yo na baninga boy sengle moko kuna so tepa ka mama usukoli ma ino kitoko zu moi deo na msama peka tu oki o mate mo be no na mbetu na so ma peka ndeni na si ona lobaka no ya musalaka ya mama ezala pete yo ka bokilo sonite. Tenga na za mwana nga mobali ya liboso. So papa na lobi mabe papa. Papa so na lobi mabe limbisanga. Obino. Mama, c'est vraiment makasi papa kwa ba aisha na ba hotelinga na balabala bino bo honore biso la mama Melina. Tale sengo na zala na. Papa, comme quand les fils se sont battus à la maison, quand j'ai demandé la cause de cette bagarre, les enfants m'ont dit que, oh maman, moi j'avais pris mon fiancé là, maintenant lui aussi,
Il a mis ses yeux sur ces fiancés-là. J'ai dit qu'elle est fiancée. Quand ils m'ont parlé de papa Julien, j'ai dit, ah non, l'esprit de Dieu communique avec la richesse, ce n'est pas un problème. Pourquoi vous allez vous battre pour un mari? Non. Donc, comme lui, il a beaucoup d'argent là, vous pouvez être ensemble. Donc, ça sera le couple quand, tu sais, dans la Bible, Sarah, c'était qui Rachel, hein? Donc, quand Moïse a travaillé, c'était Moïse encore. Je pense que c'était Moïse. Maman, loba na okaka. Est-ce que okoloba linga te pona nini? Na mudaloso. Donc, tu as vite compris. Mais donc, comme Rachel et Léa, comme ils ont épousé Moïse, c'est la Bible qui nous montre des modèles, non? Tu peux épouser mes deux filles. Maman. Papa. Mais Rachel na niwana babala Moïse, Moïse abala kasuki Myriam. Jacob. Ah oui, tu m'as rappelé, c'était Jacob et papa. Oui, Kouloukanini. Désormais, je fais partie de la famille. Cela veut dire que moi, je suis mobile, à ça, je la bana nanga ya basi nyo somi bali. Nyese nanga na mwana nanga. Ça non pas dire. Maman, c'est là. Anelka, Lola. C'est là. Oh, Mélanie. Jus. Non, il y a des fois l'esprit de l'éternel Satan de bien avec le whisky, j'ai dit. Boss. Vous êtes la boss. Boss des boss. Ouais. Mega boss. Bon. Mbongo wana na tinda bino o etikalaki. Bosombela ma prophétesse Jibi. Oh, boss. Obengi bien maman prophétesse. To sombele whisky à côté tout cas. Petit yo oyebi ko bimi prison kala mingi te. Bonjour. Je recherche la Caroline. Caroline, ma chérie, écoute, on m'a appris que tu es ici, alors j'ai fait de mon mieux pour... Hé, Emma, pardon, vous allez couper papa. L'eau c'est à l'aise. Non, c'est... Excusez-moi, chérie. Je t'aime. Non, écoute, je renonce à mon intellectualisme. Je renonce à mon... Non, Caro, je renonce à mon intellectualisme. Il ne fallait pas que je suive le conseil de ma mère. J'étais troublé, ma chérie. J'étais vraiment troublé. Ok. Yo, gérez bien. Pour que les bilans balent bon rapidité. Dans un dérangement, tu n'as pas de souté que au sali bilo qu'on a. Boss, l'habitant me déplace qui déplanning des délégations à Angola et à Kia. Sébastien Kongwati C8. C8. Bayaki na Willy Moucheni na papa Kula. Na Jisendo Koda Kimbutu. Nicolas Sabenga Kingai. Oh, le kia ya nani? Ya C8. D'ailleurs, ils allaient réunion de pour na libala nangai. Ah, t'as pas de plus. Ok, soyez salis. Yo, Bino. Petit. Allez, l'oubli ma Makoko. Ma prophétesse. Bino, vous avez bien été, papa, ça pour lui, papa, pour les kuna, nous avons que ça vous souba, donc vous prenez la Bino, ouais. Ma prophétesse, tu peux m'en délivrer. Non, les affaires. L'esprit de l'éternel ne communique pas avec les dipos. Parce que quand je vais dire au nom de Jésus, le nom de Jésus va venir ici, le nom de Jésus va s'arrêter là-bas et puis ça va rater, ça sera sans effet. Vous allez dire que maman prophétesse ne sait pas prier. Vous n'êtes pas de la lignée des affaires de Dieu. Déjà dès le commencement, vous avez été prédestiné à aller à l'affaire. Ouais! Tout justement! Merci, ma prophétesse. Allez! Tout justement à l'affaire! Ouais! À l'affaire! Donc, mon beau-fils, je disais que maman, moi, chez nous là-bas, je ne sais pas. Ne la comprendre. Omoni bana na mibale, bana na ngana mibale. O ba chéri na ngana. Yesu alobi bazala bana e bango nyoso mibale. Julien.
koko naza en retard au bota yango na lingi neti mbongo etungisanga boye na bala bango nyonso mibale yo mpitu lubaka pamba mbongo wana ezalaka ya yo te mokolo mbongo wana aza komona mpasi yoza kolia donc ce n'est pas un problème. Comme la Bible elle-même nous a montré l'exemple avec Rachel, elle est... Excusez-moi, hein. J'étais très troublé. Je m'en fous. Hein? Je t'aime. Moi, je m'en fous. Hein? Écoutez, non, je m'en fous. Moi, non, chérie, il ne fallait pas que je suive le conseil de ma mère. Ta mère a un problème. Je souffre. Emma, il fallait elle cavouille pour apprendre. Pour ça qui a courage. Ça m'a beaucoup dit à pour les latter. Emma, t'as là. Excusez-moi. Non, ça c'est quoi? Ta reine Fabiola. Oh, où est l'équipe pour Emma? Oh, maman Noël, ah non. Emma, pardon, hein. Devant mes clientes, vous battez les noms, moi, devant tes clientes, je vais crier. Je t'aime! Même si tu cries, Emma, hein? Je n'ai rien à voir avec toi, papa. Je suis mal à l'aise, tu sais que ce n'est pas mes conditions. Tu sais que ce n'est pas mes conditions. Au transport, pour la journée, mon code, hein? Mais moi, j'en dirais combien d'années, Emma? Hein? Tu parles en français? Mais ça s'apprend, Emma! Ça s'apprend! Pendant tout ce temps, moi, je me faisais que pleurer, Emma! Ah, Emma, non! Non. J'ai assez pleuré. Je sais. Mais non, et comme tu as seka. Courage pour Pessinga. Moni, Nganayo, oh maman vient sala. Et ça va pour orienter Ngana vie. Au moins la vie, il a qui singa. Kotanga te onga la zalaki. Papa. Na mona kiteke na zalaki. Emma yokanga. La bima na ndaku na yo. Même pas la fourchette. Et l'enfant m'a dit ça. La zanga qui bala mais la zanga qui bat. Wana mariage il faut essayer pour maman zana à l'hôpital mon petit mon poye ça là. Il a la AVC. Non. Quelle est ma place là? Quelle est nous? Non. Que Dieu soit loué. Maman, que Dieu soit loué. Hey. Papa Kalebe, hein? Que Dieu soit loué. Donc vous êtes de retour déjà à la maison. Maman, soi-disant prophétesse, c'est la honte. Il ne faut pas trop parler. Vous allez, je crois, ce matin, rembourser tout l'argent que ma femme vous avait donné pour ma soi-disant guérison. Donc vous faites payer à l'Éternel l'argent que vous lui avez donné. Ah non. Ça, Dieu n'aime pas des choses comme ça. C'est vraiment honteux, hein, maman. Vraiment, vous allez devoir payer tout ce que vous avez fait comme faux, usage de faux, escroquerie. Eh, monsieur l'inspecteur! Papa, la Bible dit, si vous entrez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, c'est couer les pieds, laissez la malédiction dans cette maison. La police. La police, c'est ça, il va de toute façon. Là, vous êtes déjà certifié, vous avez mis mal sous les état d'arrestation, scandale. Avancez, madame. J'ai dit avancez. Papa, moi je ne suis pas le membre de la famille. Comment tu vas m'arrêter? On ne blague pas. J'ai dit avancez. Maman, avant Kende Nanuko, nalingali na yebisa yo ke musala nzambe so bozo memelango boye ndeka bozo mema boye kaka bosuka mabe on suka na yo combien d'abimisi combien babasi ya mababa opesa bino ba valeur ya kwa ko sopa mitema bango epai na bino tande mambo sali ngo kantia mobali na nga ozonga te suka
Inspecteur. Vous Vous arrêtez les termes. C'est l'État. Il y a ma mio. Ça gère bilon na bino bien. Ici, on a plus la loi. Autant la bilon on se zali. Yo, là, quand les plus forts. Non, l'État n'est pas dans ma case. Est-ce que la bunda, banda na yana Ah, ok. Na bande ko gérer. On a l'État. Na sali nini kasi? Oui, mais pourquoi que nous avons fait ça pour la direction? Na koko mama mukolo boye. Maman sali AVC à l'hôpital. Merci. Bino me bo sangole bo bima kakawa. Po bo mona passe nango kale nanga monaki. Lui c'est mon frère, c'est le maître JC. Et c'est l'inspecteur de la police. Naina lobaka boye. Maman ye wana sali AVC. Et ça même Bible de la biso, c'est qu'un homme aura sémé le moissonneur. Monsieur l'inspecteur. Oui. Papa Caleb, je ne fais pas partie de la famille, je peux sortir. Ça, maman, tu as vendu le miracle, tu voulais vendre le miracle à ma femme. Moi, si on a singa ita on avait dit ma casse pas même l'église. Quand même attends un bongo ya biso banda ko pesa yo. Okoti ka biso te to fanda ta l'église. Attends un bongo yo ya biso moi si on a banda ko pesa yo. Elle me dit que on m'a tout expliqué. Elle me dit que ndeko ya suiva compte nyonso bancaire nanga tout ne sikoyo bo nani o komi mutulaye. Donc on a ta place ma etio. Komi mutulaye. Resto nanga pesa yo. Mosala nzambe me bola nanga place ma ezochola. Papa pesa nga ba clé. Koko yo azoka na bilamba. Pe apesa nga ba clé na ba carte bancaire nyonso. Pesa ba carte na pesa yo. Donc pesa ko oh là là. C'est la dot de mes enfants maman. C'était la dot de maman. Marie. Monsieur l'inspecteur. Pardon. Julien. Oui mon frère. Télémana. Papa Caleb, Télémana. Ok, on va quitter la loi. Papa, je non, c'est monsieur l'inspecteur, pardon. Yokana noté na sali nini ba? Non, comment tu as docteur, il faut que tu repos. Non. Ok, ça va, problème exact. Julien, Coco, maman à l'hôpital, vos famille hein? Vos famille mais c'est l'inspecteur. Et ça a fait mon familial. Si vous pouvez aider biso tout traitement. Nzambe na ngai problème na lobi on kakisa ba solution Caleb écoutez Coco ça ne dérange pas papa non donc on limisa bango longola bango pe kindoki yango so bandimi ko yambola ko landa nzala nzambe saba so bandimi te to so masuna pas Caleb na ngai ndeko Julien Coco mama zobela ngai mwana na bino nalimisi bino na nyonso kosala te Coco naza nzambe te telema nalimisi bino sur ma carte nyonso ok alors Caleb tu oses est-ce que tu peux te calmer c'est quand même ma mère soki ezalaki ya ndenge esamelio siko esalamelika baparent nanga olingi osala ngotala bana yo nalobi bakende badelivre bango tuka solution badelivre bango calme-toi ok
Alors si c'est comme ça, maman peut oublier. Maman, et l'on a tossé dans la yo. Salela nzambe. Na dengue ya bosolo. Salela nzambe na solo. Mami sono zo bimisa on a denga solo. Pasteur, mon inspecteur. Tika bango. Maman fuka melinga. Ba valeur la dans pesa. Maman, non. Prophétesse, téléma na yo, téléma. Problème té. Téléma na okaka, téléma. OK, boko yiko kende na bino. Allez-y. Bokende, papa, vous m'avez dit non. Je vais vous accompagner. Alors, je vais inspecteur a Hollande, c'est le sac qui n'a eu. Photo vérifier, il va au pesa. Dans les couleurs, Toyo qui coûte, il va souffler, il va souffler. Ah, ma copine. Dinana, ma copine, ça va? Oui, ça va. Na moi nza basali Ya na opesa ka kale. Pesa ka kale pour Zamboyo. Ça la tendeni. Ya kana opesa ka kale. Zamboyo. Zamboyo yambanga na. Ndimela nzamba. Nzamba ba defi. Mama ngai, mama ngai, merci pour la prière na bino. Maman. Soze ba ndenge ngana osepelaki. Hey, tika. Menga uti pe na libulu na lubwako. Bongo ya yo. Mama, yanga kuti kobeta lisolo te po yebi. Ah, mais tika nganwa na loba. Ya umi bala ngo penza. Eh. Umi bala ngo penza. Ke, Marie, mibali te, mibala batute. Mibali tobala mibali malamu. Mibali na biso ba eko beba. Kaka ya ba mama bopilo. Na yebi we ayo nanga. Oanga mobali alinga ngai tozana biso bien mais oya yo siko problème te nazo kamwa oanga ko maladie nzamba sali apiki siko oya yo ndi nazo comprendre te comment jise akoko matina niveau yo bokima koloba noko tubongo te po oyebi makambo nyonso étape nyonso ya ngai oyebi mama bokilo na ngai wana mama Jeanne na tande na yambaye lokwa mama wa botanga nande kwa mobali ndanga nazwa bango vraiment au cœur mais makambo basalanga mama bokilo nanga yaka ngana lali na mbeto mobali nanga tozana tante akoya akoti na mbetu la katikati en plus alali avant juste alala il faut bercer juste tikana ye moko sokola juste makolo na butu a juste citron makambo nyonso ngana sala mabeka nde mwa mama nanga osala okima juste nde tombani na bango kini juste osala kama mabeka yango mais Mario ngai na kufa yango kama kina suka na okokate kovanda wana ozomona nyonso enda koza mabe naza so na tante omoni preuve ane na kimi ndako Marie mais na alliance agisse alliance ondeza agisse soko bolesa agisse osokola yo ozongisa ende mobali na alliance mais Marie avanda de nzambo asalelinga nzamba ba défi ausala pe amen to sola penza bien moi ça qui t'a mapeka mo oyebi pe opera fazaka encore yo na nzamba ba défi zela ke o moi asalelinga ausala pe amen ausala avanda nan pardon quand on parle de lui, on voit sa queue. Oh, Nina. Surprise. Bonsoir. Bonsoir. Et soyez le bienvenu. Merci. Je vous en prie. Prenez place. Je sais pas. Ok, merci. Vous prenez la place aussi. Au fond de ça, si tu as pas libre, tu as fanda. Nino. Ça va, papa? Oui, ça va, mon mari. Vous dites que il est Keningai. Mikulebele makasi. Mikulebele papa nanga. Esengweza makasi nzambe penza. Nebite nzamba zo restaurer ma vie na biso et puis comment on a vraiment moi ça me fait plaisir et puis gloire à Dieu. Bon, on a peine à sepeli na circonstance au mingi
bon eza pe hasard te donc mais na osengo na d'abord limbisa ngai ngaza sumo pa na famille na bino nyonso tu nayebi omakila na ngai te yango nasengeli obolimbisa avant nayendi kobondela mwasi na ngai